Sola ba disque wana to moni pe fali à l'accès ba trophée héritier otana ba bimisa album jour mona fali mais fali azu ba trophée héritier sans trophée sans nini na monde international ba yebi te tonen ba comparer ba to ba dinzela moko siko omoni goga yana sima na carrière solo mais ce que talent nezo kendelele biso pe te na sa ko nezo kendelele c'est ka diminuer na fali disque goga leki tous les disques la minute la Congo la kilo na makambu pena kaza ba marumba kaza na musique ya Congo la disque goga na bela likolo héritier likolo fali artiste tout likolo na bango tout likolo ba yo kai abeta likolo ya ba artiste tout pour banda to moto le big brigade inde sura sur place wana répéter Azu espace Grand Kassai. Yes, il y a plein de collègues héritiers. Il y a déjà la répétition là. La répétition là. Il y a brigade. Déjà qui n'ont la répétition là, c'est caméra. Répétition là. Comment la répétition là, ça c'est pas ça c'est idéologie. Je ne réponds. Bon place au Goga Zalaki. Goga na place à Zabako la Goga pour voir Mouto à son actualité. Molobeli. Bonne santé. Ouais, santé bien angolone. Mais on le boit la courage pété. Tezara toto za la matanga. Voilà mawatonde. Toto za la mawa na pesa ba mbote na. Mawaya album et simbi te tonde. Album na biso album ou l'équipe album tout na minute na succès na ba album nyoso ebimi na Congo héritier watana be disque na yo beta kolega ba disque tout on peut mona zabu. Voilà, merci bien Banakin, Banapoto, Banamonde entier. Batutu Bolingara René Abiri, les cardinal et Fachi Macron, Balobi émission Kata Balozwa mesure, Awawa, Balobarande Belé. Journaliste à l'obagé Belé, on les invité, ça des émissions Awawa. Donc invité, Goutou Barguima, Nenga Goutou Simbangate. Donc sinon, Brice Molobeli, bonne santé. Ouais, santé bien angolone. Mais on le boit la courage pété. Tezara toto za la matanga. Voilà mawatonde. Toto za la mawa na pesa ba mbote na. Mawaya album et simbi te tonde. Album na biso album ou l'équipe album tout na minute na succès na ba album nyoso ebimi na Congo héritier watana be disque na yo beta kolega ba disque tout on peut mona zabu. So talinge na bandaka na lelo mona ga différence boye za pour la disque. To moni vraiment ndengo bandaka mais sinon héritier watana be siko ba position ça ndeni ba concert fallait que les gars na Chetemba concert fallait les gars na Free du Sud. Et bien, si tu as des difficultés financières, tu as des difficultés. Non, on peut se mboter pour la paix, tu es dans le week-end, tu es dans le tout tu es concert en Afrique du Sud et concert en Chetemba, tu as vu mon konzambo, tu as vu que la minute, tu as vu qu'il y a un troupement, tu as vu un rassemblement. Mon konzambo, tu as vu une décision. Tu as vu une décision que tu as vu le verset, tu dois PDG KMB Chetemba. Le PDG KMB Chetemba, tu as zone sa autorisation à concert. Tu as vu un concert en Chetemba. Pour le concert en Afrique du Sud, ba visé bimaki mukie vi a mupepa mambo ya pandémie ya corona mai mukie ko moto na tembalinga mama ba showcase te yalinga te ka kende moto na de guitariste linga bena orchestre mobimba yongo amsu bazwa ki te ngomoni raison ngo to annuler la ki voyage na Afrique du Sud mais kala mingité ba va date soto kebeta en Afrique du Sud. Voilà ba sincère condoléances d'abord na la famille mobimba la team wata pour na mettre tété pour to tu ko perdre vraiment que son âme repose en paix siko awa mama musique inde. So héritier, yes, sur quoi bimisi sur quoi album, sur quoi aboulé non ndeni. Pour la minute so ba fali bazo beta et pe trop. Te biso to ali kolo na rumba mna biso to ali kolo ko le. Comment c'est que héritier qui une intervention harmonie et pas faire rigole. Motola tema concentré na maramnae motola tema za concentré na maramnae to Michel album na biso trop promo dans mambo tout qui peut être promo ngo zolo ba bolega la ba chaîne nini po to mona rabino te po te vangwa ngo na mbongo repesa ba porter parole les ade mais to kuta no libanda porter parole la bête ba costume wa kozanga la rolega la TV to kuta no libanda chaîne to kotanga komba chaîne te to kuta libanda chaîne mutabu ya koza mbao akozanga koleka mbongo ya koleka la TV bena mutala tiboy kaza la trop d'influence. Mais nakati vraiment orchestre. Mais idéologie wenye banda influence type Simba Bongo. Donc yango wana ka faut influencer. Moi te na bête bon influencer. So la bête peut peut-être on va courage au tel c'est la micro. Donc là type danger on les gars porter parole et belé. Mais na
naza porte-parole à Goga, naza mwana Goga. Porte-parole belé pe bazala pe dans la team la type danger o les gars. Naza mwana Goga, poto la bimi fo mona mona la ga ya pena ya Goga. O bazala nga ce sont mes chefs, respect za la mais ko zala na mwana la rapport à lelo la tinde bien o les gars ba. Na la tarabia bandaka bato watala nga pa na atala la ti la coste ke ndaka la ndenga patron la ngeritio atana be donc au moins na menace même na yo moko. Non menace ngate. O la côté nga o ko kate. Menace même na yo moko. Mais on la ti bien. Ouais ça marambu mususu. Oyo, ouais la costi oyo so tchela pesanter au moins no peser ba 17 kg. Dozo a kilo na nzoto mais oyo na soso eleki ngo na poids. Donc oyo za le roi senglais le roté. Donc ba costume ata Macron ya France ko somba ngote. Et puis na leki na ba ministre belé na Congo na olata. Donc na la danger. Voilà. Bata la biso ta bata la mo mlaka. Yepena ya wata. Yepena ya wata donc. Yepena vraiment ya wata ngo ozolo ba ya wata mais album na bino banzembo ebimi apparemment mikolo pe siège à répétition position on peut toyer bater. Des sièges à répétition c'est un siège à Sika. Torom na siège comme toi Sika la matonge sauf que tant que tu banda tant moto. Alors biga brigade inde sura zu place ou on répéter. Azu espace Grand Kassai. Yes you y en a plein collègues héritiers. Yo déjà ta la répétition là. Non, répétition là. La répétition là. Il y a brigade. Tu sauta ni combo. Déjà que nam na répétition là, tu caméra. Répétition là. Au moins que répétition là ni ça c'est pas ça c'est idéologie. Je ne répondre. Bon place Goga Zalaki. Goga na place azaba ko longola Goga po bazwa muto azane sur actualité te. Biso to so plus Goga ngata ba mo na ba posa to so clip fantôme monsieur Bimaki ba consommer clip René Bigo beta disque na mondo po ta 3-4 chansons beta ali pala nguba tia. Si ko biso to na plus de 20 chansons et do beta o ba tu bakangi. Plus de 20 chansons follow barabiente. Plus de 20 chansons au Bakani parce que plus de 20 chansons au album. Oh bat miage mi demo. Au Bakani album ni. Miage mi demo. Tu ba yoka. Bat yoka. Po muta sala vidéo nzembo. Po muta sala vidéo nzembo. Foye banzembo. Foye banzembo. To mona ba vidéo ba challenge bat sala ndenge na ndenge. Ya banzembo tout. Ya gombe na gombe, ya longue vie, ya la carotte, ya ngozo pesa résultat. Mo tu va porter parole sur la TV wa lo barabia ma ko rozala boete po disque zo simbate. Biso to lia boe po na disque. Ba masola ba disque wana to moni pe fali à l'accès ba trophée héritier otana ba bimisa album jour mona fali mais fali azu ba trophée héritier sans trophée sans nini na monde international ba yebi ete tonen te mona mutala tanae on il faut comparer la minute sota yande ya fali tonen la minute sota ezande nani ba comparer ba to ba dinzela moko prêt siko on moni Goga na ciment na carrière solo mais ce que tala nezo kendelele biso pe te na sa ko nezo kendelele c'est ka diminuer na fali disque Goga leki tous les disques la minute la Congo la kilo na makambu pena kaza ba marumba to za musique ya Congo la disque Goga na bela likolo héritier likolo fali artiste tout likolo na bango tout likolo ba yoka abeta likolo ya ba artiste tout pour l'instant ba tout va beta musique mais ngana défendre eloko la eloko la lela eloko la tela ba costume eloko pesinga vie. Et puis album angwe simbi. Biso ça avec disque fait bima série ba to ke ba poto fele ba est-ce que bon ça la biso muto beta likofi po maramba poto wana ekende net ko simba. Biso to riska ko kende ko beta la poto la série à président Kabila o ba nyos panda ko meka kututé. Orchestre fait kenda poto to sala semaine na poto to sala balance semaine na poto mais ba musicien musu ba kimara. Misha kimate. Ba o tout ba kenda bazonga. Muta kimaza. Mais c'est là non pour ça là non bela monde so mo lingo kimana nyara. Olivier Ondira zolinga longwa na orchestre pour azela ki nzembo na miage mi de bo pesiete Olivier za nzembo pour l'information la mi de mon nzembo ba mbi ba distance ba dédié le dans sa album na no bimi nyo sote pour ça les concerts na volume de c'est escroquerie morale c'est que to silika na biso Olivier za nzembo pour leur répondre bien orchestre la biso comme on la team Wata c'est pas la team Wata de Olivier Olivier Rosala orchestre ezala pas un bon chanteur Olivier Rosala pété orchestre Rosala preuve vanet oyemba retirada sans Olivier mais on dirait na orchestre héritier watana il y a des bons chanteurs balobi que héritier on dirait zo étouffé ba héritier o étouffé mutuni moi ba leader ba étouffara ba musicien daga leader oyemwa ko oyemba te biso Goga yemba yemba musicien yemba fois misala ngana TV Goga pesa un programme Goga pesa un costume mais ngabo na comprendre nena olobela Goga faut la créer costume faut la créer chaussure par rapport ya ba PDG Bobo Beloy to za la bato bien musicien la team o zo mona ga azo ça nene tazo ya balate etali nango ye parce que to za bato belé a toucher voilà merci leader to comme l'option na souka parce que je reçois pour vous bientôt la métro l'artiste na biso des fois te pour avoir la polémique sur métro ko ko loba
koluka te tokotia rendez-vous mais sinon bambote noka rapidement na numéro de téléphone. Oui, c'est bon, on a appelé ça moto rapidement mais on a 6 à la programme autoza la donc les 17 la team moi ta tozo kende Lubumbashi toza la hypnose dans les 17 juillet to suto suspenda yi maram na biso tout ba séance ça répétition pona ndenge to kufela ki mettre tete kabwa kabwa na mamboka donc mais le 17 le roi da mettre akunda mailo relation ni ezalaki entre héritier na maître tete kabwa kabwe po to moni héritier suspendre vraiment toutes les activités. Maître Tete Kabwa Kabwa, l'un de membres d'honneur et orchestre. Donc, concert autobété dans showbiz, il a beaucoup pesé pour tomber ta concert. Donc, en respect, à mémoire, il y a un monde qui suspendait l'activité. Donc, le 17, la semaine prochaine, peut-être, tu as la message par mon condition qui c'est bon, tu as le calobi dimanche, tu as le balobango. Donc, le 17, hypnose, c'est confirmé. Pas dans Lubumbashi, tu as dit, ah, bah, dans le monde entier, pas dans Lubumbashi, tu as le 17, tu as tozoya wana orchestre mobimba po biso tokendaka te ka leader ake na de danseuse 2007 orchestre mobimba tokende do bambote voilà tolako banda no na numéro plus 243 81 23 14 110 plus 243 81 23 14 110 numéro ya Brice Molobel na bino yango on appel normal to WhatsApp to causer bambote na ya Jo Modango Kika Spay il ami du boss na Hervé Mwanza garçon de Lix na Mike Lovalo Hervé Mwanza garçon de disque abwa kisanga ya biso mote nenga yoki yo bunenga tali biso boyoka ozwa pena maramba bien pour la za ya biso Mike Lovalo va roi d'esprit Dadi Kimberly grand frère propre atika biso te na bosanité maman présidente Régine Lunga Usama ya biso moko na kimi manguna na Angola vena biso Mandela Weston Samira Mekawata na biko kolanda biso bambote na commissaire ngape bambote na le sénateur Paolo Tudilu Yantela mon conseiller privé depuis États-Unis Rosalie Nanzele Rossi Spiritas sénateur Paolo Tudilu na bwaka trop na mona na ngelo côté na charger la nga mutu na Angola on dirait sénateur Paolo Tudilu ala kanene lo côté pour depuis na bwaka sénateur na lia rappel lo côté batu na famille ba lukanga na bandenga ko sakana te sénateur vraiment na ebité soit la rappel na mbongo pour la mongo te biso totala ta to ya Angola o asala pour la biso voilà donc ba mbote bien ba tutu balandi biso bon continuer kaka ko soutenir art Molobel namno Brice Nzomono yaza na binona la team. Merci beaucoup, merci, on se retrouve au prochain numéro, merci.